coûtait bien. Avec assurance, na koyeba. Isozali, lisungi na ngai. Lisungi oye kosaka te. Tango ya fa. Tika. Tasuka maboko Babi nana. Anga suka maboko, je te dis. Film My Brother et Witch aussi là, la 14e partie. Vraiment, na consolateur parce que qui sont soignés l'équipe ma casse. Bah yaya na My Brother wana, muto a tiré les santé en tout cas pena wandoki. Ya mobile grâce au zolo. Vraiment tout moni suka ndeba na batu basu ba par na bango en tout cas ba koko o bosala ka makambo mama mo se ka sali ba mama la ngai ba meme na ngai bosala yango lisusu te botala lolenge ni intégra asuki. Et puis il était à Kanda une émission à la chrétienne. Il était à Kanda makasi. Il était à Kanda. Dans le bail na yoboye. On a bisoté. OK. Il y a un des émissions tout ce que sali, les gens sont contrôlés. Ce qu'on a débordé, absolument t'arrêtes. Mais ce qu'on a comme on a battu théâtre belé, bah il y a une bêtise. Et puis bah tu vas savoir makambo, bah mikolo, bah na mikete. Bah ça na bah na côté bah côté bah 15. Bah ça na bah na bango monsieur bachaka bango épisode. Bah théâtre, bah exploiter bango. Émission na télé qui nous fait les nani Belleville lesbienne. Est-ce que alingale qui na yo ya mwasi ou bien ndenge voilà. Ou bien kaka oyoki ka muto alobi, jusqu'à ko finga en émission. Voilà. On muto ya mbona émission bi ya ebimisa biloko. Biloko eza nini finga mutu. Biloko nde yango na epesa makambo. C'est-à-dire que il y a une bêtise. C'est-à-dire YouTube lelo ils ont un avantage nango. Lelo YouTube est un programme té. Ils ont mutu na mutu ko sala pe vidéo bo finga nani. Acha encore na téléphone na moi directeur programme, directeur sa programme na quand na téléphone a programme papa aboki yango bala mo monde entier. Donc kipango té. Et ça la garçon moi journaliste boy fondation ya phénomène soubi. Na lubango ngai na okima mete na kotika na lobisa na ngai té. Nani yango wana? Vous comprenez? Nani? Siko makamna ye moyena kipe eza té. Eza nani? Tika na tina cette émission. Vous avez des problèmes nini? Na ebité liboma ti aza liboma ou il va ta samba fou joyer. Non ngai ba zuma tumba ba masim susu ngai ya des fois oui et ba frère to kutana bango to solaka muni mwasi soki olanda mwasi si okomi mwasi bêtise et ya grave on a muto finga mama ya kingani na télévision voilà kingani bana ne pe batala bimission ba finga mama na yo ba finga tata na yo pour ba sepelisa patron soit patron nos a pembe na yo non sila bisalo vous comprenez les à côté ya PSB oui c'est-à-dire que vous avez que PSB ezaki wana succès na famille Libota SB ezaka SB na famille Libota c'est-à-dire que SB ezana kati ya Gabi famille Libota Ansel Zolo ezaki wana kati mais ya Gabi alobi ke mutu amemie eza Ansel Zolo so totali ndenge alobi na émission en direct spectacle Belleville Kandi eza patron ya famille Libota pour nini bakabona été pour nini basona kité si podium moi beaucoup plus que ba blague ya kutumbola mutu kutumbola batu ya kofinga te mais batu so azio na ba sens mo bo c'est-à-dire que ngai na tikala ko za la problème non na ya tete Teresia non to mona ki dadilité ya kanda na émission oya na ligne ma moralité ya kanda na te bokata ma moralité ya kanda na salini bokata ma moralité ya kanda na ligne te to so la ngote parce que so mi to kota ma moralité ya kanda pe sa kanda moni pe chiwana na ebité mo ebemeli ya makasi ndeni oyo ezo bete na mutu kolo vous comprenez déjà Kader Sotalivia Teresia na Kader beaucoup de différence ya ba âge Teresia za mkolo ya Kader donc na ndenge ya télé ya ba sentiment Kader aza leki ya Teresia ngai epesa nga pasi soki na mona Teresia répondre Kader na kena yembi nzemo mais na nzemo wana pe soki yelité ya kanda
azaki calme alele pe piko na kimia oko pe ko ya ko tia intervalle acha pe vocal pourquoi considérer été et puis na moni ne parmi bato ba côté vie masumu na kati ya ndako ba criminel ali pe il pas cause na kati peut que poto ezoya partout ngana lingi mutu na mutu a garder bande na ye neti ngana lo bango soki ke osepelaka na belle vite oze ya côté asila ni émission na kotia miniature ya belle vite. Merci beaucoup tous les cas ba on est mabe boy ve continue kaka ngate sunini bazana bana na bango pe bomona bazana bana bango misusu batia bango pe na théâtre mais bazofinga batu bazofinga pe baninga na bango ya basi bafinga baninga na bango ya mibali sans contenir que bana na bango pe bazana kati ya monde yango ba même pe bana bango na koti ya kopa yango bana bango pe baza ba star lelo lobi na soki bana ko finga bana bango yo mama et lobelo ndeni soki mwana ndiko finga mama yo mwana et c'est que bêtise comme na biloba loba ebele yango mona ndolinga belle vie kandi akoma bongo pe azala bongo moni silence ko alati ndenge azwi trophée ezala silence moko etika la bambula na bambula azala bongo bamoura bango nyonso bazala babaku baye bafingi papi kader na be na baémission na bango lelo otango ozoloba ke totia kimia tobongisa mibala azalaka moto mafinga te siko babiloko ya bongo na kotala boye eyeke ete aza deya mokolo me koswanaka na babana mike bongo oyaka kokotaka bamakambo kozwaka bapart moko boye oyo esengeli te ya kofingaka bainsanité na tele. Combien de personnes est-ce que les matins on a mais na conseiller en tant que star en tant que yana yo na lobi no ke koya matanga wana oh d'ailleurs pour ça na quand même langage na bande kwa lisa na personne na moni na simi na nzoto oh Finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice chanceuse Siana la Cléopâtre. Moi, Nasuka Basoni, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, merci beaucoup pour notre fidélité et confiance au Bossa Kabiso Nakatia Chan Nabino, Chan Nabiso GI Télévision. Et je dis un grand merci à Emoko, gros bébé de la presse Jemima Ibele Babi, la femme du patron, moi sa patron à patron, Minomoto Satelino Banani. Voilà, un grand merci encore à Emoko Poutune de l'écriture, Belvi Kandi, Mama Koma Koma, Ayanga Benga Bibliothèque na bango Nouveau Testament tika évangile na défaut. Merci beaucoup na maman nyonso ya base ya Londres ya kati ya famille Libota la maman chérie maman Claudine Bokatola, maman José Lusadisou, maman Chantal Mukendi ainsi que maman Gina Mabiala. Merci beaucoup ba maman, vraiment bonne année yango ndeka na loba nouvelle an yango vraiment ezo sala kitoko maka c'est pourquoi pas à mon bien chérie Paul Lisumpa. Merci beaucoup na joie qui colis ingénieur Francis Ngolé, pourquoi pas à Nathan Kalambote, ingénieur Yannick Bolunza papa na Nata, Yannick Bolunza papa na Nata, respect na yo. Voilà les lotos solo la bongona tonton Elongi ya kala ya chic choc vraiment biso toyebi noko na biso noko tonton Elongi ya
ya kala toujours solo toujours beta masolo concernant l'actualité ndenge ezoleka ndeka bwebinga na kalanga mona suka basongi songi donc actualité moko te rataka na matoyi nanga sonke na ya na betela bino lisolo na invité na ngai ba ndeko balandi mais avant tout d'abord Exode Mikebi azwa biso na plat d'ensemble ngana lingaka mingi vraiment ko beta lisolo ya film mais to moni film na biso My Brother et Witiko Sila na 14e partie vraiment na kosolata parce que kisongi songi leki makasi ba yaya na My Brother wana mutu a tiré les santé en tout cas pena wandoki tomoni lolenge nini esukeli Omar na mwasi na ye Karine Yamado tomoni lolenge nini esukeli Madame Belvi Kandi na soi-disant ndeko na ye o azalaki bongo mwana na ye ya mobali grâce Luzolo. Vraiment tomoni suka nde batna bat basu ba part na bango en tout cas ba koko o bosala ka makambo mama mo seka sali ba mama la ngai ba meme na ngai bosala yango lisusu te botala lolenge nini Tegra asuki total lolenge nini ba baby si Tegra et pas tonton Omar na complicité na mwasi na ye. Je m'excuse le binanga ta mama étoile te nyonso kapo na mbongo de mwana batu bo sacrifier vie na ye bongo mwana batu yo mama oza na motema ya bo mama otiki mobali na yo a violer mwana batu ya mukie talata ya Tegra talata ya tonton Omar vraiment esalinga pasi bande ko balandina sabino na leli qui est-il Madame Belvi qui est-il biloko abwe voilà Exode Mikebi biso za bongo même langage na ngai ozo biso plat d'ensemble parce que na minga mingi ko bandana on a filmé pour ça la kitoko makasi bonjour tonton bonjour Chacha bonne ba santé oui na ngola nzambe tozali na mona vraiment ma santé déjà ça va musala ndenge te musala tambola bien musala tambola bien na ngola nzambe moni po ezayo kutinga na plein coup de tournage en tout cas vraiment na katina na tournage na pour faut respecter presse. Voilà. Et si moi vraiment na mon président Gade Djangadios, là ça zali na moni ya pour Firenze et puis mais voilà chaque loenge mobimba poto ya kin na kina na mona secrétaire na monsieur Jan Kasanga papa Jonas Sungulu na mona ba princesse Kalala ba maman Epela en tout cas vraiment baza tellement ébélé ba Mohamed Masiala tellement ébélé dans l'ensemble c'est bon. Et puis, on a profité pour la Samotena. Papa J. Clongil, autrement dit sponsor officiel à Paris. Et puis, on a quitté Hollande. DJ Manzeba. Mobali ya Pembe, Mutaka Baka, DJ Manzeba. Na Hollande. Voilà, dans cette occasion, on a pu profiter de sa mbote na ya ebele babi sa combien ba mbote na yemoko Gilles Manza Mbumba na kati ya Londres Karawana vraiment esala kitoko makasi chant na biso yango yo. Voilà, elongi ya kalato bana déjà masolo na biso na mo déjà groupe déjà ça va malgré président Gadia Dazate mais groupe déjà ça va déjà na mo tournage vraiment sur les cas dans les calmes que na ba groupe musulé za la président Zate Loyenge. Le président la biso déjà moni tant président la poto tout ça là qui a tout ça qui ngai kutu nanga Jani que son âme repose en paix il y a pour Firenze bankadra mouvement kitoko balakisa biso pe que lobby bango ba ozalate voilà te banini pour diriger mouvement yango pe lelo bango baza pété tozo kumela kaka ne balakisa biso ya président biso ngadia Djangadios place azali aza na confiance na mitu na biso et puis na makambo to sala les nanté na netoza les seuls groupes oyo les autres travaillent sans leader les arabes mais tout ça là on sait belé ko le kabango tout ça là on sait bien ko le kabango mais ba leader na bango bazali voilà il y a makasi voilà merci beaucoup na linga vraiment mingi ko bande émission na ngana ko seka parce que bonne humeur ya on des arabilei na ngai et ça ka vraiment kitoko makasi mais elongi akala lelo otomona ki dadi lité ya kanda na émission oya na linko mamalité ya kanda na te bokata mamalité ya kanda na salini bokata mamalité ya kanda na linko te to solango te parce que so mito kota mamalité ya kanda pe sa kanda moni pe chiwana na ibite mo ebemeli ya makasi bendeni oyo ezo bete na mutu azaka so caméra onyo so ya mutu azolo balite ya kanda obiki ambrier pena citation ya matanga ya piko ya grave voilà obiki abetisi mutu ya Lisboa mobimba pena so ke bakoza soki ba 15 10 ba sala émission contre le ya kanda et puis le ya kanda l'émission na chrétien ngana maka obiki na kanda makasi le ya kanda na lobai na yo boye na émission na to sala
Pico asali bambule be na groupe Lisboa fondation ya phénomène esobe azaki mutu ya matata te voilà azaki mutu ya bitumba te koma yo en tant qu'élité ya kanda oyebi ke Pico azali ya no quartier mais tovanda na kingasani wana Pico tobanozala na Pico atiko ko chrétien mutu te atiko ko intimider mutu te mais yo oleki olela Pico na kimia oleli Pico na émission tala ningo ya kochola ningo mbre mitu ya bato esobe tala ningo obenga esobe mubiki si kebisi soba kata tourner ya na kin esoba za président makasi ya théâtre liti ya kanda tango yo sala groupe ane résista o asala groupe résista ozo aba olo ya songi ba te na yebi te oui asala groupe ane simba te mais esobe combien des années asali groupe oyo ozanango oliki yo vanda kimio cha calme en tant que Pico za ya no quartier Pico no lo bate Pico sa musali be na groupe Lisboa makasi mais yo chesko trouble na matanga bato obi combien personnes bazo basuba kanela est-ce que na matanga no ya mais na conseiller en tant que star en tant que yana yo na lobi no ke koya matanga wana te oh la yo posa ko na quand même langage na bande kwa Lisboa ngape so na moni na simi na nzoto oh sunga moni pe ite akana simi na nzoto parce que a chrétien ngape na émission na landa kiango miza kitoko te vanda nango vandi wana koya matanga te biso tolela Pico nalingaki biso na biso bana kingasani tolela Pico na kimia tosala réunion par rapport à tout sali réunion na ba masa misusu tolela Pico na kimia mais yo troublé da mito bato l'été ya kanda oza responsable wana foyer no batela foyer na koya matanga te Pico parce que soko eto boele lo mumbondo toela mumbondo na nzoto na zoye bisayo lela Pico na ndako mais tala image ya Pico na télévision bobi ki phénomène asatanda ite na makambo tisolo liti ya kanda ko ba TV asutuki makambo liti ya kanda yambre mito bato mais en tant qu'ambassadeur bana changu boyo kangama mnaloba bocha kimia baptiste tu ya changu bola na mamwalite ya kanda te tolela Pico na kimia mais ngamo na bomutu weso na kutilite ya kanda na kutani na ye atana nzela na wolele na nzoto mais kotala boye vraiment elongi ya kala est-ce que bozaka na problème mo boyenalité ya kana parce que émission na zaki mama makambo ya komi mbamoko na yo na kozana problème nini na ebite liboma ti aza liboma oyo bata samba fou joyeux mais na sengele calme na lobi boye baptiste tout ya Lisboa bocha kimia bo kipe ete omoni preuve la que tant Dieu merci tant benga na studio na kena yembi nzemo mais na nzemo wana pe soki yelite ya kanda azaki calme alele pe Pico na kimia okope ko ya ko interval acha pe vocal pourquoi considérer été et puis na moni parmi bato ba côté vie masumu na kati ya ndako ba criminel ali pe yepa koza na kati elongi ya kala comment est-ce ko qualifier mninga bongo ya sala boye masumu sala boye na bumbu ba criminel bakuta kutu bumbu bakuta kutu maluku ba yokusa crime na selembao bongo ya zana changu hapo ya nani selembao est-ce que makambo ozoloba na lobby oui ozomona gravité na ngote ndeni asala ngani sia changer makambo. Voilà, merci beaucoup vraiment. Ezo ça la passe ma casse, tout le monde vraiment tonton dans Sidika Boé. T'es sur Sidiki Boé, c'est-à-dire vraiment. Na kanda ma casse, sur la kutani. Moni litea kanda na ebisio. Sur la kutani na nzela. Il a kutano quelque part. Bongisa déjà bitumbanga na yo. Bongisa da makofto betelanga na yo. Mais biso to ebi bino ba connaître. Téléphone kene bongo. Ya chekimia te point. Nasengele pardon ati bato Lisboa batika po nini batika makambo Pico lela mais yo moko so yo opelisa so lobi ke so kutane susu ezala libeba ko voilà merci beaucoup mais tomoni ya madame Belvique andi ya uti kozwa double trophée sans makelele sans matata asali émission te pendant que bande comme susu ya baba coupe balobi ke trophée wana asatandaki na ngote asombi yango kosomba yango asaleli yango ba émission te. Omoni ngai beaucoup plus que na bémission ebele na salaka na loba eloko na situ kimi ele kinyonso na pourtant na pesa mbote na ya papi bongo na ville wana ya papi bongo na pesa mbote trop boss papi dilaja ya papi pubu na mwasi mama chimene c'est-à-dire que na linga ne bongo omoni ozu trophée oboye ko chila makelele oboye ko lobela biloba loba parce que monde lelo
balingi su kimia te monde lelo ekomi na biloba loba ebele yango mona ndolinga Belleville kandi akoma bongo mpe azala bongo omoni silence oyo alati ndenge azwi trophée ezala silence moko etikala bambula na bambula azala bongo omoni mutu mosusu bakofinga yo bakokritike yo me bayoki place ooloba te orépondre te mutu wana osala nini akotika en tout cas côté na ye na félicité ye napesi bafélicitation trop napesi bacourage en tout cas continuer soki osala mosala malamu bamédaille batrophée bandolanda yo soki osala mosala mabe bamédaille bandoleko kaka brr bandoleko kaka boye batrophée bandoleko kaka boye c'est-à-dire que econsidéré o te ntango osala mosala bien ebandokoconsidéré o en tout cas Belleville mama na biso place ozali bambota trop nayebi ke bambula ebele tomonani te mais ntango nazomona ke makambo osala ezoke bien bato ozozala na bango pembeni bazose retrouve mpe na mosala osala ezoke bien en tout cas pour ngai na félicité. Ok. Voilà, merci beaucoup à ma félicitation et comme déjà na matoi à madame Belleville Kandi de Kotonto. Vraiment madame Belleville Kandi ma félicitation ya de Kotonto londi akala et comme elio déjà yomoko yokindenge auti kolobanga kuti na lobi vraiment triple félicitations lisusu parce que batu ya boyende to sala bango posa na mutu ya kala na kati ya cinéma na biso congolais so banda vraiment lelo te surtout na kata chic shop. Lelo oyo théâtre ya kala ezaki bongo rivalité moko ezalaki kaka ya musala toye tosalinga pena bamona kenga nde na leke na musala mais lelo oyo rivalité ekomeli biso elongwe na musala ekomi tina ba vie réelle notala bwenga nde longa kala tolobanaka te pona mutu songolo nga lobelaka mutu songolo lobelaka mutu pakala mais ici la na TVT to komi nango ti na ba quartier ti na rapport de total na côté so to kutani libeba par rapport à ça bananyo ba ko bebisa théâtre on y lelo Congo na biso awa surtout RDC en général artistes surtout en plus balingi sur remarque balingi remarque te soko bi remarque ou bien au petit conseil place aux asko ma finga nde yango wana c'est dire que pour ngai namoni VHS ezaki na respect nango CD ezaki na respect nango lelo YouTube ezaki na respect nango lelo koloba ke YouTube est une bêtise mutu so bimi na YouTube aloba aba jaloux monte ke YouTube est danser boy boy mais kalata miso sa musa tona ba respect mon mutuel na pese exemple moko toto ko fela kutu nanga Jani Fay tant on vient biso kaba mama sasi aloba mabe concernant par exemple son ngadi ngadi il y a des personnes mabe nganga na émission il y a répondre kaba Masasi Nathalie vie âge il y a président Masasi Kabamba pende tango ya banda musala nga botama ne kantona te tantôt ngazaki na piste mais sikoyo dans les vies du boy na ko répondre elonga kala naza artiste naza buto babenga na nzela non eza manque ya respect yango siko ebele ba artiste ebele na bando tel sa na bi bandeko to cha kimia na musala na biso to linga te ba fanatique o biso to zana bango o bazolanda biso bazo consommer ba message oyo to sala to transmettre pa na bango bango na bêtise te mais bande ko belé bazo yoka te bamoni bêtise on y cop mo boya dans nde ye on mutu aya mbona émission bi ya ebimisa biloko biloko ezani ni finga mutu biloko nde yango na epesa makambo c'est à dire que il y a na bêtise c'est à dire YouTube lelo ils ont avantage nango lelo YouTube est dans un programme té ils ont mutu na mutu ko sala pe vidéo boya finga nani acha encore na téléphone ne moi directeur programme directeur sa programme na quand na téléphone a programmé papa aboki yango bala mo monde entier mais l'émission tu vois les kakala ils allaient qui au salango directeur du programme avant diffuser émission à vérifier à l'obini ni so ba chrétien à l'olongo le biloko ba monter yango mais auto sala ba monter yango te zakaka finga na tout esani ni eleki inutile nga elonga kala na loba soit ya kala soit ya sika les un avantage mais eloko na déplérer ezani ni bêtise et ya grave on a muto finga mama ya kingana na télévision voilà kingani bana nepi batala bimission ba fingo mama na yo ba fingo tata na yo pour ba sepelisa patron soit patron na za pembe na yo non ngalo ba mon président songa nga jo sepelisa so conseil moko pona ko muto pe sombongo ya teke ko kina ninga flatterie non ngai za passe pona émission lelo en génération lelo to za boye totala ko sila Belleville côté sila totala ba dinana total ba Gemima ibele
pour akabelanga soit azala nga il faut na fingele mama pour azala non moi c'est éducation na ngate et ya éducation présent na biso te ya mona ka bien mission tout ça sali présent soit contrôler ka suka mono déborder abiso non tiarrête mais ce ko nga ko mona ba théâtre belé ba ina bêtise et puis bato basa pe makambo ba mikolo bana mikete bazana bana kote ba kote ba 15 baza pe na bana bango miso ba chaka bango ba épisode na ba théâtre ba exploiter bango bah on est mabe boy ve continue kaka tesu nini bazana bana ande ko balandi bomona bazana bana bango miso ba cha bango pe na théâtre mais bazo finga batu ba finga pe baninga na bango ya basi ba finga baninga na bango ya mibali sans contenir que bana na bango pe bazana kati ya monde ngo ba même pe bana bango na koti ya kopa ngo bana bango pe baza ba star lelo lobi na ngo soki ba ndoko finga bana bango yo mama e lobelo ndenini soki mwana ndeko finga mama yo mwana c'est que bêtise bêtise ekoti makasi ngai na komona ke fona kanga ba chaîne na YouTube nyonso total la place bêtise ekoma na kanga tous les chaînes ya YouTube pour kimi ekota kimi na soutien mais ko fitango finga moningo artiste mama na sote papa na ye soit ngana atala émission o finga moninga na yo neti émission na tala ki mutu finga les nani Belleville lesbienne est-ce que alingale ki na yo ya mwasi ou bien ndenge ni ou bien kaka oyoki ka mutu alobi jusqu'à yo ko finga en émission oka mutu mususu afinga sila tala boy est-ce que makambo sila sala yo zalaki wana ou bien zalaki te ou bien mutu mususu afingi nani mamepela koto mutu mususu afingi nani nani bakombango zoya ezokima susu buibui koto nani Darling Palata, tantôt on finit mon tour et puis vient été, oui marmia salate, vous avez la camarade été. Mais oyo ki kaka nengi kaka moto à lobby, ou vérifier pété, mais yo ko on a télévision. Vous savez que justice est ça. Mais à côté mususu elongi akala. Tant on zo le baké mama mafinga wana yo posa ki na ba problème on a kati wana na été bobongisa. Nga tous en a problème mon touté. Ngai na sali d'émission beaucoup plus que ba blague ya kutumbola mutu. Kutumbola batu. Il y a un te mais bato so azwa na ba sens mo bo c'est-à-dire que ngai na tikala ko za la problème non na ya tete Teresia non aza ndeko na ngai to kutanaka non omoni soki ke ngalo ba mabe pona Teresia aza trop présent na télévision alinga répondre nga soki moni a répondre te parce que ayebi te na ebité mais pona ngai na tikala nga songi nga mona na nga yango na tuni en fait nga na kolanda makambo ngo te po na tika ofinga na ngai Teresia te na respect envers bango baza ba ser na biso toza na bango succès malgré to ba koti biso na monde ngo mais baza ba vedette ya minene toko et puis moi si baso na kana été moi si akosala mabe na vie au clapa moi si akolinga lieutenant akolinga capitaine akolinga maître avocat akolinga colonel général et puis asala le capo a diminué au kaka. Voilà quand on a dit moi cité tout discuter non si on a mon balle moi discuter moi c'est que na moi c'est le quoi yé pour la bande comme soit mi balo baleka wana na ba TV le quoi ba wana ba PD le quoi ba bazou ba rezi bazuma wana avant le otanga na kombote ya wana ba bon ouais loba le quoi ndé ba ya ka wana mama bala basi ba eba koti ba ni ko lo ba seke bongo pe ba la ka bongo non ngai ba Zuma Tumba ba masque mususu ngai ya des fois oui et ba frère to kutana bango to solaka muni mwasi soki olanda mwasi soki okomi mwasi mettons ba yaka wana madame Belleville ba fanzi wana ba télé vraiment omoni ngai eloko nga na kosenga na bandiko na biso ba Zuma bandiko na biso to cha kimia mobali nem to cha kimia Belleville za mwasi ya wana to lo ba sona na mwasi te mwasi akolinga chef de l'état akolinga premier ministre pour diminuer vous comprenez Belleville aza déjà mama oyo aza na bato ebela bimisi azo continuer ko bimisa bato tout peut se respect na kwena ye Zuma aza vedette aza star et puis aza patron pe na kwena ye il faut amériter pe respect na ye ngai na linga ka teta na mona ka bazuma baso na télévision ngai pesa nga pasi baza ba frère to kutana na bango to vanda na bango na préféré te que bazala ba tu ya mafinga bazala batu ya bamona bango lokola basi non il
faut bamona bango mibali oyo bapesa la différence oyo mobali oyo mwasi ngai eloko nasenga na bandeko na biso bazwa beaucoup respect bapesa bandeko na biso basi bandeko na biso bopesa ndeko na biso basi bazwa respect bapesa ndeko na ya mibali. Voilà, merci beaucoup topesa na ba respect eza réciproque wana maloba ya Elori Yakala. Lelo otomoni sortie médiatique ya Papi Kader aye azui part ya madame Belvi Kandi alobi vraiment pona bato bafingaka madame Belvi aloba que singelaka le bato moni ya tete aye alobi ya répondre na bandenge moko ya mabe donc afingi Papi Kader pona kaka Papi Kader ayaki ko défendre madame Belvi Kandi. Tomoni pe Zuma aye afingi bamoura bango nyonso bazaka babaku baye bafingi Papi Kader mabe na ba émission na bango. Lelo autant ozolo baketo tia kimia to bongisa mibala zala ramota mafinga te siko babiloko ya bongo na kotala boye ya teta za ya mukolo me ko swana kana babana mikie bongo ko yaka ko kotaka ba makambo ko zwaka ba part moko boye o esengeli te ya ko finga ka ba insanité na télé. Babiloko bongo tango zomona ngozoyoka moni ngai ngapa na mona mabete so Papi Kader akumisi Belvi eza ndenge na ye pe na sentiment na ye ensuite la salle spectacle na poto na podium alobi na féliciter Belvi Kandi na contribution à sali po na ngai po nani spectacle na ngai leka na kimia na kati ya spectacle wana namona ki ya Gabi aleka na télévision alobi ke merci Ansu Zolo amemi ngai asali nga ba faveur lelo na poto na zui 3 ans so tali ya Gabi azalaka beaucoup plus sur la télé émission na ye azalaka na Sila Bisalo vous comprenez et là côté ya PSB oui c'est-à-dire que ozomona ke PSB ezaki wana succès na famille Libota SB ezaka SB na famille Libota c'est-à-dire que SB ezali na kati ya Gabi famille Libota Ansu Zolo ezaki wana kati mais ya Gabi alobi ke mutu amemi ye eza Ansu Zolo so totali ndenge alobi na émission en direct spectacle Belvi Kandi eza patron ya famille Libota pour nini bakabwana ete pour nini basona kite si podium bazali na kimiati c'est-à-dire que sentiment ya Ans eza sentiment ya Gabi te soki lelo Kader alobi sentiment na ye ke a félicité Belvi Kandi soit ba pièce na ye na 2000 soki combien 15 soki 10 soki 18 achaki Belvi pana nga na ko déranger ngate inutile ya makambo bongo et déranger Zuma et déranger Thérèse et déranger nini bande ko na biso misusu ngana yango na loba ke Thérèse ya aza mukolo vous comprenez déjà Kader sotalivia Thérèse na Kader beaucoup de différence ya ba âge Thérèse aza mukolo ya Kader to ke na ndenge ya télé ya ba sentiment te Kader aza leki ya Thérèse ngai epesa nga pasi soki na mona Thérèse a répondre Kader Papi Kader et puis nga na mona pasi Papi Kader soki azo attaquer Thérèse te Papi Kader attaquer te yoko na loba en général oui yoko na zo loba parce que Thérèse a nenga cette émission et le Papi Kader a sanini à répondre mais déjà excel de Amabe Zuma déjà tant à répondre Papi Kader sotali na vie na âge Papi Kader na Zuma tantôt na bango mibale moko kozala mukolo mais na yebite mukolo ezanani mais tant ba répondre bazo zonga na koto vous montrez que poto ezoya partout ngana lingi mutu na mutu a garder bande na ye neti ngana lobango soki ke o sepelaka na Belvi te oze ya côté asila ni émission ko tia miniature ya Belvi te merci beaucoup tous les cas soki ke ni émission na yo sepelaka na sila te ni émission ko tia miniature asila te yo mutu Belvi mais tant botia ngo c'est que bo créer ka ba makambo bo créer ka trouble ezala non neti nga so na kangisi mutu ennemi na kang makambo ko tuna okipango te ezala garçon moi journaliste boy fondation ya phénomène sobe na lobango ngai na okipi mamnete na kotika na lobisa na ngai te nani ngo wala ozo comprendre nani sikoy makambo na ye moyen na kipe eza te eza nani tika na tina si émission ozo comprendre
ngana ye etikala na kosimba te Oh, mais vous allez moko kokana hein? Non, tu kokana na mutu te. Kokana na ngamoko na mwana na ngai. Te bokokana bozamo kokana. Yanga so na relax na bwana. Na kokana ngamoko na bana na ngai. Attention. Basa na no ajambu na limeta yebi. No ajambu ayebi. Non mutu biselo kwana te. Te. Ata ba yebi singa ngana botama na famille mususu. Ya botama famille mususu. Abotama moko te. To bani ma famille te to kokana ndeni. C'est-à-dire que ngai na osenga na Teresia acha kimia kote na ye. OK. Na osenga pe na papi Kader acha kimia kote na ye parce que banda to banda makambo oyo na na mona place Bellevue aleki na TVT alobi ke na na problème na kingani jamais Voilà. Banda makambo e banda na na mona te kote asila alobi aleki na TV alobi ke na za na problème na bato bisumo kaka ba mikala bisumo kaka ba pire petit na ba ya mikolo bazo za la pembeni ya bato wana bazo tcha ba songi bazo krika ba problème ba krika ba trouble mo boyo kaka po ba ndeko wana balingaka bango na tiso balinga bango makasi obe basona comme ndeni chance baza bato mayele sila kotoyo Bellevue kotoyo ate badina nana banene tout baza bato mayele bakimaka na bango balinga ko répondre te ni émission pe balobaka na bango te ngai na ko répondaka soit eloko moko bosuki na monike soit Bellevue aleki na TV alobiki na na problème na sila soit sila aleki na TV abi na na problème na Bellevue wana sikoyo neto ya koloba mais lokola bango mo balobi na bango te nga na télévision na koloba so makambo na koloba ngo te et puis na ba age on a qui leta ba part mo boye ya mutu na makolo na yebi tina na ngo te et isa tu es déjà que nani Teresia azaka na sila bisalo aza ya sila lingaka ndeko ne makasi to yebi ke papi Kader na Bellevue bazabo Anse Luzolo bazaka na Bellevue kandi bazala boye kingani bazaka inutile ya koleka na ba télévision ya ko chrétien ba ninga ya ko sala ka boy Kader alobi c'est opinion na ye pour na ngai na encourager Kader atika la kaka place oyo amoni ke azo se retrouver pour na ngai naza mona makambo ya kolanda wana te ya ko sala ba analyse te to komi ne ba umbu mo boy so ba moni ka mutu aleki ka na TV ka lo mona lobby analyse pourquoi to ko bana ko ya tout ça to côté 2025 tiko changement za côté nini Comment na sukoshi te to changement za côté nini eza biloko mo boye pour na ngai Kader azana droit ya ko kumisa mutu na ye azana droit ya ko loba soki Bellevue abete to ba filmer combien yeza mama patron azaboy tika Kader na opinion na ye pour na ngai soki ba finga Kader et sala kitoko te nazomona ke tozokola te tozozonga kaka bana mike eza kitoko te conseil faut ezala partout biso ba mikolo to mitia na place ya kimokolo baleki bo mitia place baleki po makambo etambola bien po soto kende boye bo mona ke e comme dernier temps mo boye atela banzonzi to benga nzonzi bato bando kuta na sute soko préparer ki baleki na hote moyo benga mutusu ya libanda ezate po e comme binemi e comme ibeli 2025 yango to kota to tia kimia na makambo oyo bande ko sans flatterie to tika makambo e vana na kimia to tika Bellevue batu azala mabena makambo na ye azala na nini asala makambo na ye ndenge inutile soko kipa makambo Bellevue te kuchangu kate voilà kuchangu kate tika ya sala makambo na ye ata na someli mutu avion ata azui trophée lobité ata tika makambo na ye pourquoi yo kolanda makambo na ye pona nini. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Oui, c'est que le baloba au pays ça peut passer, ça peut souffler. Hein? Tout le baloba makambo boy, oui que mutu so sala on encore, albisto zo devoir ya koloba loba bo. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre soin de notre attente aujourd'hui. Je dis un grand merci à Imoko Jemima. Ibé, les gros bébés de la presse, et pourquoi pas à Exode, Miké Binasima. Il y a caméra, bongo. Hey, Yokuna Kutazola, la naï. Voilà. Et le Nyakalato, combien de fois déjà, dans cette émission, monsieur Alelo, Bandeko Balandi va retenir en ligne. Va retenir que Teresia, Azam Kolo ya Kader, Teresia, maman. Ceux qui Kader a bêté ko libaku inutile à répondre Kader. Eh d'ailleurs comme nous sango na makambo yo. Ndeko Kader uza mobali ceux qui moni ndeko na bêté ko libaku inutile à olanda makambo. Mais n'encourager yo uza na 1000 droits ya kokumisa mutu na yo. Uza na 1000 droits ya kokumisa Bellevue na ernyo so yo lingi. Na bisika nyonso lingi. Kumisa Bellevue na yo mutu apekisa yo. On est dans le sentiment na yo. Il y a sentiment na ngate, il y a sentiment na nte,
ya sentiment Jonas Mobokoli te ya Diane Kasanga te ya Jonas Sungulu te c'est-à-dire que mutu na mutu na sentiment na ye ya gérer tellement tongé te c'est-à-dire biso pe côté ndeko na biso Zuma tika koswana na bana basi ozala kitoko te bando mona kaka ba oleke ba cho place ya mobali ba komo cho place ya bana basi okomi lokola ndeko na bango basi na lingi respect wana en tant que frère na yo ndeko na linga ko mingi chaque kimi en tant que leader osali makambo ebele na mboka na biso mutu akobosana ngo aza te chaque kimi asali makambo ebele oui asali nini onga ebi na yeba te na oyebi biso après te nga li ndenge ezalaka na caméra asali bafilme ebele oyo moto yebi filme nini yango apart ya Tony le Défendeur kasi dia da filme déjà ti ke wana eza ya kala biso totela ya présent te bon yebisa nazalaka na age nini nga lingi ya lelo oyo nayokananga mambo mosusu ozuma asali tobetelanga pata sika c'est bon et puis chaque kimia côté wana papa tolingi kimia ezala oza mobali aswanaka pa pamba te mais mobali mpe esu baswani si yo oza na droit ya korépondre mais il faut otala orépondre nani na bomutu boye nga soki moto afii ngai na otala na répondre nani petite moko boye Stella so Stella namona émission moko afinga nga na matanga jani mais namona mpe nabi oyo pena lelongi na elongi ya répondre te na répondre na ngai te na répondre na ngai te inutile en tout cas mbote ya trop na DJ Munzemba na Hollande place ozali merci na contribution na pour na ngai numéro na contact eza plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 merci na Jemima Ibele maman patronne merci na geste au sala pour na en tout cas ça la vrai zala bongo yango ce que mon place va le bakabola mo pour la rater on dit tinga na komisi na Jemima Ibele po so na fandi boye noko le kabo so mwanini le kabo sala boye o papa et sala ngabi surtout kutani asala geste moi inutile na bomba makambo eza mutu na mutu na sentiment na ye voilà inutile ya kolobaka makambo kader nga pona nga na mona mabe moko te place kader alobi mabe na mona elongo e déranger ngai te na moni kader place alobi mabe te mais so e komi ya mafinga wana e komi mabe mais soki ke azokomisa belle vie na ye eza bien parce que na mona ka pe instant akomisaka belle vie na spectacle esala sumbutumbutu non totika makambo wana totika banalize biso kototo komisi numéro contact ya mwana sina pesi tozalazala kaka chacha en tout cas yo pe on balité faut ça l'effort nga pena na balité blague ya demande toi na télé bande ko balandi voilà merci beaucoup à Exode Mikebi na sima ya caméra voilà la présentation ezala ki bongo ngai o abino chance si yana la Cléopâtre moi na suka ba solution autre m'a dit voilà émission na biso ya ngwane kamama ki bongo na ngai o abino na uti kotanga déjà tatiko sanga boy tout le bakaka na bali Exode Mikebi voilà restez toujours branchés c'est restimaté collez scotché sur notre chaîne GI télévision quand moi je vous dis au revoir bon tu na tournage on ensemble na tikité mais nazana bino Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.